le mariage est l'instruction divine. Lorsque deux personnes vont honorer Nzambe, il faut Nzambe peut honorer bango. Honneur ya Nzambe ça que non, il faut atteindre bango lipamboli wana, o isabana. Ozomona. Donc lelo tant batumi balé basa ensemble, basali déjà une année tozomona mwana te et ça déjà problème sérieux. Tango oyo mobali a commis déjà na infection moko. Infection et que toucher appareil reproductif ya ba spermatozoïde na ye. Et ça dit que ba hormone na ye ezo se développer bien te et commis misusu ça na mikila te. Et ça dit ba bloco o ils ont empêché mobali. Mobali aiba ko pesa mazembe. Trop de stimulants wana ezo provoquer lobby mobile wana comme un problème il y a impuissance toi comme un problème à faiblesse, il y a faiblesse sexuelle. Ba produit chimique wana et que déjà qu'on influencer nzoto qui mobile dans appareil génital na ye. Ba stimulant na benga kango na lobaka et ça lokola mutuka kati obengi mo ba petit mo bobo tindikanga. Ba tindika yo démarrer na yo. Mais yeba ke côté okoma tango kata mutuka. Et ça a difficulté, c'est un sous-bat, pas ça, ni tindika. Je me fais à ma case. Oui. Tant que crée faiblesse et qu'on réduit peu sexe ya mobali et comme il peut mouquer. Et comme il mouquer mobali donc a comme la Sony à côté de sa maman zotoné. On a couple to bomba na elote. Ba symptôme ya ba nyokakao moi si akoyoka ngo plus na moment ya ovulation na ye. Na moment ovulation et ça plus temps oyo no kaka wasala ka ba mouvement na ye lokole loko moko ezo tambola ye wana loko ezo linge kita ebima nango lokole linge bima mais ebima te siko na début tant moi si azana na ta ovulation wana boy et comme il ko apparaître lokola moi si o a commis déjà na semi naza mosala nzambe bakawana toyambaka ngo mingi ozomona mwasi ayo komona yo alobi papa nga na o divorcer ozo divorcer pona nini mwana mobali omona fama ba 4 5 wana omona fama kino nzoto mobali telemi oya nga fama mobali ko sala sa kolala na lamuki fama na otala fama boy omoni nzoto ne zaka bongo zaka lemba ti alamuki pe na tongo. Dans les seigneurs na pamboli bino na kombo na Yesu place na subolanda ngai nga naza madame Sheila Mwanda la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batu nyonso ya mite ya malamu oyo baluka ka place ko sunga o baluka place ko pesa mbongo na bango tala place malamu ya pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda tozo construire pour na bana na bazanga place ko lala te ole baza na ba famille ole baza na balabala ole baza na l'église tozo tonga a cadre moko pour na bango baza luka bana nyonso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être apôtre batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que c'était un bon Moïsali, Malboulamo, avant d'être apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo totongi la banane sika nzamba kozanga te kopamba la génération future parce que tika la nanunga mutute. C'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble et tout tient ma beaucoup continuer œuvre to bandi et qu'il est rapide nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Sala, juste, Yabolingo, pour n'avoir orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, les âmes Kupler, Avenir, Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, Bamouré, ya bravo Jésus, Nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus.
c'est pour cela nde na ye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu oyo nyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya Bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Na Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble, la chaîne Ekokainayo. Merci vraiment na fidélité et na confiance au message repère Sabiso à chaque temps na Chebiso Télévision. Vous allez avoir scotché branché à chaque moment émission côté na Chebiso Télévision pour que vous puissiez commentaire, bas suggestion. Merci infiniment na abonner na biso parce que vous appelez le four moulin pour nous soutenir chaîne au le fur et à mesure chaîne au avancer. Merci aussi à notre sponsor Ezali Jésus-Christ de Nazareth. Kola la kola mugeza la habitude. Tant qu'il y a l'amour qui n'a bougé le beau est bougé, ça montre que Jésus-Christ est qui au contrôle. Merci pour mon Seigneur Jésus-Christ. Merci infiniment à notre président, président Chik Moukadi. Merci d'avoir fait confiance. Il y a Rosalesou sur le rôle là, présentateur, il y a Lelo pour nous représenter Monsieur Alelo. Merci à l'équipe technique à Chebiso Télévision. Là, je vois Dinish Monsolo, Louange Montembo, ainsi que Eli Elias. Merci vraiment à l'équipe solide à Chebiso Télévision. Moussala Moussala, vraiment dengue sengé les aïla. Merci aussi, Nababoni Bazalara particulier, Bazalara chaque moment, émission côté à Bravo Jésus. Ba chaque apenda ba post j'aime na bango ba commentaire na bango ba remarque na bango à chaque moment où émission ko travailler pour vous ici bande ko balandi lone émission savoir plus to ngato lobela mo muke na o état santé cause à la bonne santé eza primordial na maramonios cause na mbongo mais so bonne santé te yeba nyonso eza la parterre mais cause à la bonne santé neza efficacité neza beaucoup ya mutu pour la na état moko solide auto yambi c'est un docteur Azad docteur prophète comme on est docteur Ahmed to linga ko lobela mo muke na mambotali santé na savoir plus ya lelo yo muto s'abonner te le s'abonner et s'abonner pena cliquer cloche à notification on s'abonner ou cliquer pena cloche à notification à chaque moment émission de côté na Chebiso Télévision ozala la première personne ya romona émission donc ba betela ko toujours les solo ba chaque émission mo boya santé na Chebiso Télévision yo tala kitete yo moko s'abonner pour que mon arabe émission. Sans plus tarder, on peut s'inviter dans Gambote. Docteur Ahmed, bonjour docteur. Oui, bonjour. Donc c'est plus le secours yamba on a quatre Chebiso Télévision. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Bonne santé. Nangolo Nzambe Nazobika. Docteur Ahmed, comme vous message, on a Chebiso Télévision avant tout bande d'émission. Nous avons un moyen de rendre grâce et pas embêter parce que Yanem Tazali, notre sauveur. Si votre permission, est-ce qu'on peut prier? Oui. Seigneur notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, Père céleste, au nom de Jésus, je te loue et je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Il est écrit, sans toi nous ne pouvons rien faire. Adonai Père éternel et Dieu, conduis-nous, guide-nous Seigneur Père éternel et Dieu, du début jusqu'à la fin. Loin de nous toute force, toute influence qui n'adore pas ton nom Seigneur Père éternel et Dieu. Protège-nous Seigneur, accompagne-nous Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu, qui est le révélateur, qui puisse révéler des choses qui est cachées, Seigneur Père éternel et Dieu, dans la santé de tes enfants, Seigneur, afin que Yahweh, que la guérison nous soit accordée. Père éternel et Dieu, je laisse ce moment entre tes saintes mains. Yahweh, que ton Esprit Saint soit parmi nous, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Ah, docteur Ahmed, prière ma casse, l'esprit là qui ouvrit. Vous êtes un homme de Dieu. Merci. Docteur Ahmed, tu as mis au Chebiso Télévision. L'autre fois, tu étais venu, au salon de mission à Papa Eric. Sur le santé et moi qui est moi rappelle par rapport à bateau babandi qu'on a biso na minute bon sur moi place de Papa Eric bon na Papa Eric to le bela qui c'est stérilité to le bela qui c'est stérilité lelo basi na mibali donc bazana couple
basali déjà une année déjà bazobotate eza déjà problème ya stérilité. Maintenant souvent na ba couple qui sera toujours au moins ça zobotate moi ça zobotate mobala koko za la bota déjà na bolenge to bota déjà avant. Et comme siko nanda kwa libala moi si o abali azozo azemte. Ce n'est pas dit que moi si ndé aza stérile, non. Et koko ça la problème ya mobali azana problème ya oligospermie azospermie et donc spermatozoïde est problème après avoir kobota moi na liboso. Maintenant il faut à réparer spermatozoïde pour que moi si o azana présentement abota. Et problème peut koko ça la pas maman azana problème ya ba insuffisance ovarienne, azana problème ya ba kyste ba myome, azana ba problème ebele na kati nzoto na ye ou sali pe que non ils ont empêché ye abota. Yango na lobaki ke stérilité panzamba nzamba ye bango te. Nzamba lobi soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre. Et ayoko loba lisusu na Exode 23-26 alobi ke moi si goso pasé makozala te moi si pe o akozanga kobota ozala te. Cela veut dire stérilité panzambe et salakate. Donc et ça eloko o natali seki bandeko pour que papa tonga kolanda amonike ba problème oyo eza ngande mutu na za cause que ndako ezala na mwana te. Mama peso ka landi ezala ke mission moko oyo etalisi papa na mama pour que bango mibali soki bavandi balandi yango bamona ke non problème ezande mama yo nde oza cause soit papa yo nde oza cause. Donc eza oyo to solola kina papa pas ensemble stérilité ezalaka te. Faut mutu nyonso abota oui comme il faut. Alors eloko nini esalaka bacause wana pour kepesa mutu c'était akoma na point robota esalaka sur base ya jeunesse na biso totambolaka to babiloko mosusu tomelaka yango nde mutu ekozaka baperte wana na corps na humain to ne. Bon cause surtout epai ya mibali ezali tango oyo mobali akomi déjà na infection moko, infection eke ko toucher appareil reproductif ya ba spermatozoïde na ye. Et tango eke ko toucher place wana esali ke ba hormone na ye ezo se développer bien te et komi misusu ezana mikila te. Donc toka ke asali examen ya spermatogramme ba ko talisa ke non ba hormone na ye esali susu misusu ezana vite. Monsieur ezana vite et komi mai tango komi mai et koko créer oligospermie et koko créer azospermie et donc ezali ba bloko o ils ont empêché mobali ayeba ko pesa mazem. Donc ba cause nango ezali ba infection des ezalaka ba cause plus ya destruction ya ba hormone wani pa mobali ezalaka bongo. Donc ça nde ba cause wana nde infection wana ntango ekoti eke baby si ba hormone wana ndeze bande comme susu ezali problème ya varicocèle ezali maladie moko o etakaka misisa ya testicule ezo empêcher transport wana spermatozoïde ezo sala ke ndeko azo yoka spermatozoïde ezo ya mais ezo bima te eko bima mezo bima bien te pourquoi wana mobali akoza difficulté ya opesa mamazem. Et côté bandeko basi ezali problème déjà il y a insuffisance il y a ovarienne et problème il y a myome il y a kyste il y a fibrome il y a nyokakao et ça va cause où ils ont empêché maman aiba ko concevoir. Maintenant ba bloko wana nyonso wana ndeti ba problème il y a donc déjà bandi ko mona ba problème il y a règle na ye bandi ko changer ba date comme ko sauter à des fois comme ko bimi et 8 ans mulai ezokata te ça déjà ba symptômes ezotalisa keno moto oyo à la longue akoma na problème ya ko concevoir akoma na problème à conception et tango maman déjà moni ba signe wana il faut aluka déjà akende ko luka médecin à consulter à découvrir maladie ni eza na kati nzoto ko za ba infection blénorragie ou ils na kati wana ezo détruire ba hormone na ye ezo sala ke ba hormone le moye se développer bien ezate ezo sala ke moye amona ba cycle mensuel na bien ezate et tango ezo sala bongo e ba stérilité msusu yaka à cause ya mutu moko na bolengi na ya sala ba avortement trop d'avortement asala ba avortement trop et ko sala siko ke non et ko provoquer ba maladie mususu wana bimisi ba kyste et bimisi ba boti ba fibrome boti na kati et sali ke mama a commis na problème ya ko concevoir. Maintenant et pas docteur Ahmed a préparé solution pour na ba couple ou ça qui est donc ba couple ba ko traitement oyo
et ça li que problème wana elongwe et nzamba lola ayebi ko pambola bango parce que mwana azali pamboli azali pambole uta ipanzam ndenge nzamba pambola kabiso na misala nzambe ndenga pambola bango babalana nzambe ndenga pambola kabiso na makambo ebele mwana pas azali pamboli wana. Ça veut dire tant au couple pour honorer le mariage et l'instruction divine. Lorsque deux personnes vont honorer Nzambe, il faut Nzambe peut honorer bango. Honneur ya Nzambe ça que non, il faut il de bango li pamboli wana o isabana pour que bana tant bazo se pela wana et ça la esengo na bango. Et ça la esengo na bango. Ozomona. Donc lelo tant batumi balé basa ensemble, basali déjà une année tozomona mwana te et ça déjà problème sérieux. Yango docteur Ahmed alingara beaucoup plus ba traitement wana et ça l'accompagner dans ba prière parce que on sait ba stérilité musu c'est ça la ba cause moko spirituelle. D'accord. Ba cause moko spirituelle maladie ça nango mais maladie wana ils accompagner na esprit moko. Maintenant on doit chasser cet esprit et te traiter ce que maladie wana pour que maman a facilité à concevoir. Papa a na facilité à couper sa maman c'est. Mais surtout quand la partie non journée non qui est la partie spirituelle par rapport à l'esprit, la famille ainsi de suite. Oui. Et arrive à te voir un appareil masculin. Où ils accoutent à mobile. Le fur et à mesure au moins mobile a mis la base là et qu'on cause pas problème à la longue la vie n'est pour que à bout moi aussi. Oui, et causer pas problème pourquoi trop de stimulants wana et ont provoqué lobby mobile wana comme un problème il y a impuissance, toi comme un problème à faiblesse, il y a faiblesse sexuelle. Or, tant comme un problème il y a faiblesse sexuelle, bah produit chimique wana et que déjà qu'on influencer nous autres qui dans l'appareil génital là et que quoi détruire déjà. Et au ça que mutuana comme un peine ba problème avec éjaculation précoce. Dans azo sangana maman ou mérite pas et ça ligne à éjaculer. Or, au moins à ce qu'on a quatre couple et biso mibali tozaka mwa problème moko ezalaka nini ntango oyo nakomi na posa ya kosangisa nzoto na mwasi donc nazoya vitesse mbala moko donc naye mbala moko mais or koya mbala moko wana soko oza déjà na baproblème ya ba faiblesse oyo yeba ke ekozo problème. Pourquoi? Parce que ntango ye mbala moko wana boy oumeli te oéjaculer ntango oumeli te oéjaculer ale nzoto no esili force mais mwasi na ntango wana nanu mwasi akomi na posa te sauf nano ye te. D'accord. Hein? Soif à moi, c'est non. D'accord. Maintenant, tant moi ça, comme est-ce qu'on a soif, à ça, ce qu'on a pour ça, il y a un problème. Il y a un moment où le couple belé, comme il a un problème sérieux. Comme il a un problème sérieux pour nani. Papa, yo, ça que les gens ont soif, mais maman, comme elle a maman, n'a pas quitté. Tant que yo, si ko yo, au sepelisin zoto na yo, na moi, kuma kwa no beti wana boy. Mais maman, si quoi, comme ce qu'on a pour ça, na yo, si ko. Et comme ce qu'on papa, donc moi aussi là autrement exacté yango moni bato bazo sana ba rekuna ba stimulant pour qu'il soit stimulant meli pour essayer à vivre à moins une heure de temps 2 heures de temps dans zoto. Or ba stimulant na benga kango na lobaka esa lokola mutuka kati obengi mo ba petit mo boy botindikanga ba otindika yo démarrer na yo mais yeba ke côté okoma tango okata mutuka esa na difficulté esenga susu bato pasa ni ba otindika wani zo sa ni ebebisa monter ezo bebisa ba bloco mususu. Yango moni lelo bande ko ebele ba mibali bazokoma na ba problème ba prostate bango so ba volume. Pourquoi? Parce que ozo sala ba stimulant wana bo sexe ezo fonctionner naturellement te. Ezo fonctionner naturellement te. Ezo fonctionner à base ya produit chimique wana oyo meli pour stimuler yo. Stimuler yo. Yango na ebisaka bande ko mibali vraiment tango za maladie lokazo traitement. So moni ozo traitement te yeba ke lobby et kokozo problème parce que moi si wana okimayo parce que ezalaka sur base ya hémorroïde d'ailleurs à revendre pas mutu et comme c'est la faiblesse sexuelle. OK ba problème ya faiblesse sexuelle ezoya na ba problème ebele ezoya faiblesse ezoya na hémorroïde ezoya na obésité ezoya na tension ezoya na diabète ke na prostate. Donc ezali ba bloco oyo et na bandi ko biso libanda malili pe et yaka ememaka faiblesse oui ememaka faiblesse sexuelle. Donc ba bloco oyo tant mobali a se retrouver na moko na kati nango sachez bien que no mobali ana comme na problème et faiblesse et surtout tension na diabète. Pourquoi? Parce que ezana ba produit o mindele ba pesa ka ba pesi hôpital mindele ba pesa ba pesi pour na vie mobimba. Donc ba produit wana tongo zo melango
ezosunga tension na ye ezala stable emata te edebaude te ezala wana, ezosunga glycémie na ye ezala stable emata te kita te. Mais sikoyo baproduit wana tellement ezali na baproduit chimique makasi ezosala sikoyo ke ezokende koboma sexe ya mobali, ezokende koprovoke bafaiblesse sexuelle, ezoprovoke bafaiblesse. Sikoyo komona ke soki akepa médecin na ye akorekomande stimulant. Or ntango azorekomande stimulant yo ozozwa yango mpo ke oyebaka kosunga keno kupelo ezala na kimia mozobosana ke ozobebisa nzoto ekokoma jour mosusu ozwi stimulant oyo ozwaka wana esimbi te, ochange stimulant esimbi te. Pourquoi? Parce que nzoto emesani nango ntango sikoyo kotika wana ekrei sikoyo impuissance. Hémorroïde sikoyo mabe nango ezalaka nini? Parce que na batipi ya babiloko oyo basikre banini tension nini ekrei faiblesse ya pamba, ekrei faiblesse sexuelle. Maintenant, na hémorroïde, tant que créer faiblesse, et qu'on crée et réduit le sexe mobile. Oh. Et comme si on le croit bien amitié. C'est hémorroïde, déjà ne fait à ma casse. Me fait à ma casse. Oui. Tant que créer faiblesse, et qu'on réduit le sexe mobile, et comme il peut mouquer. Et comme il mouquer, mobile, donc à comme la Sony à côté de sa maman zotonaye. On a couplé, tout bon na l'autre. Na coupe de bomba l'autre papa koza karma na douche kuna azo sukola abosana kiswa tesui et il faut maman landisaye maman ko fungula porte karama sani ni akoti mais o komi kino papa moni maman koti papa pesi maman mukongo aosinge suboy c'est que déjà kuna ça et ça déjà ya ko simbate. Pourquoi? Parce que hémorroïde et ça ni réduit sexe na ye et commission ngomke et si li sango non force après commission ngomke et mutabo tango zo ba tele hémorroïde wana azoluka ke couple na ebeba aluka couple na ebeba parce que moi si ako supporter moi si nanda kwa libala soki ozovanda na ndako moko na monsa libala bobeti moi si wana sana posa tout mbalte moi si wana soit akoko sana problème à frigidité soit sana problème à mari de nuit dévolé wana parce que moi si nanda kwa libala ko beta teke un mois plein sans toutefois asenga ayoka posa ya nzoto ya mobali na ye et ça impossible. D'accord. Et c'est impossible. Soit moi si azobeta 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est que ça n'a problème à frigidité parce que frigidité ça lui manque de sentiment sexuel wan. Aso yo kangote. Et pas mibali pe comme la rabango. Mobali pe a comme la difficulté ya kosala nini ya ko donc problème a comme la problème ya libido. Libido et ça li énergie sexuelle wana. Oui ça la kabiso mibali au moni mona mwasi kaka façon lati kaka boy to parti moko boy ça nini. Ba moko usa excité. Et ça ba benga libido. Okay. Donc ça li énergie sexuelle wana. Maintenant moi na mobali ou ata moi na mobali. Soki a moni eloko bongo réaction mo esala mité c'est que azada na problème. La libido. Azada problème déjà libido. Ça veut dire libido na ye et ça déjà na problème. Et ça déjà na problème. Sikoyo ndeko autant azomona déjà bakaya boye. Asa sous normalité, il faut aluka médecin, aluka traitement aux alliés efficace, aso ba stimulateur sur traitement normal, azongi naturel à continuer chemin naï. Yo ka ba tu me suis ba lobara infection pe et puis ça va monter faible sexuelle on to yo ka ba radio totoire hein parce que tout ba explication claire et parce que yo za dorter. Oui. Ba infection et ça la ka plus et baby ça ba hormone. Et baby si hormone et créé comme faible et comme kobima autobenga éjaculation précoce. Éjaculation précoce. Cela veut dire mobali azo rumela tipo éjaculer. Et spermatozoïde wana zo monango ezo mana quantité moko faible. Et même tant azo suba suka sisi ko suba na suka nango a senti ba goutte mo et tangi wana ba goutte wana suka simbiango ayoka ngo kol. Et ça spermatozoïde ezo bima bongo. Pourquoi? Parce que infection et ça wana ezo baby ça déjà ba hormone. Mais infection ko créer faiblesse. OK. Oui. Infection créer la faiblesse. Donc faiblesse c'est ça causé et ça créer na ba bloco on a tangi wana ba obésité, malili nini tension, diabète, hémorroïde, na prostate. Donc ça base ya ba bloco et kosaka faiblesse dans tout le monde mobile. La vie à mon mobile. Oui. Docteur Ahmed. Je sais pas vraiment où ma casse parce que il y a des personnes où na mutu ya mingi ya obenga yo pour que bazo solution. Parce que koyoka libido wana nenge sala na ba vie. Au mona mona mobile ndeka comme na complication wana. Siko a ande ozali. Est-ce que ba remède peut ezali parmi ba kis auto monignon c'était biso ba casia ba ukufox
aussi ça peut cause ya maladie wana na vie humaine. Oui, ba remède ezali, ba remède lokola ou force oyo, ezali remède moko oyo, docteur Ahmed asali pour na ko réparer mabala. Plus pour na réparer mabala parce que naza mosala nzambe. Bakawana toyambaka ngo mingi. Ozomona mwasi ayo komona yo alobi papa nga na o divorcer. Ozo divorcer pour na nini? Mobala pesa ko mbongo te o apesa ka kiparanda kutakiba. Azora sono te azora sono. Mais na li conjugal kuna donc masolo eza bien te. Masolo eza bien te. Oyebi so papa ndenge salaka ke bana mibali mwana mobali omona fama ba 4 5 wana omona fama ke non nzoto mobali telemi. Oya nga fuma mobali ko sala sa kolala na lamuki fuma na otala fuma boy. Omoni nzoto ne ezaka bongo ezaka lemba ti alamuki pe na tongo. Donc tokomi kolala lokola yana leki ngana yake epana ye lokola leki na ete ngana sa leki na ete na sa mona mama na ete. Ozoma déjà tant moi ça comme obimisa déjà ba bloc bongo. Cela veut dire et comme tendance moko parce que diable yaka ko infiltrer quand na ba penser na biso. D'accord. Tant déjà muto comme na ba tendance wana diable ko infiltrer na penser na ye akoma otalise mais sentinelle wana zaliti. Sentinelle wana zali. Et mutu boy pas saliti. Et mutu boy sali et si tout le monde mo so sala vie ma casse na bo jeunesse na ye. Oh aye banzoto ba différence homme. Ayebi déjà efficacité wana. Et soka balali na mobali o azana ba problème ma faiblesse sexuelle, libala wana izana danger. Et pour na ko sauver ce ko ba couple wana, yango docteur Ahmed asali uku force oyo, uku force ezali wana pour na kolongola problème ya faiblesse sexuelle. Et longoli problème ya faiblesse, to sali pe akasi ya force ezali pour na kolongola problème ya impuissance sexuelle. Donc totala ndeko oyo faiblesse na ye, eza cause na nini? Eza cause na hémorroïde. To traiter hémorroïde na ye, to pesier ki uku force to zongi c'est normal. Ce que ça qui peut hormone na IPB baki. Wana to ko sala intervention directement na awika. Na kati ya gam na biso. Na gamo to ko salele. To chape awika pona spermatozoïde wana ezonga normal ezonga na quantité normale. To traiter hémorroïde, to traiter spermatozoïde, to traiter force na ye. Mobali wana asongi mobimba. Asongi mobimba. Et coupe na ye ce que ça qui sune sengote coupe comme ça. Yango monaka soko moni na banda kwa mabala mobali na mwasi balala kimbetu moko balamuki oyo atale longi kote na yo atale longi kote na ye ezate po baswani mais ça qui na mbetu eloko moko esala mete mwasa zaki na posa mobali na ye esimbite mobali pasa na posa mwasi na ye mais azana insuffisance ya force amona ka ke non na komaka na ngate so na luki ko provoquer mwana mwasi oyo. Donc pour tout ça na matata te vous me la provoquer kate parce que ton a provoqué wana boy ngai na kokoma na ngaka na un coup et ko sala ke yetanga okoma siko na posa na nganga na osate autrefois tozaki na makelele na boy mais tango boya wana ozo éviter problème et ya te mais danger so ya pourquoi ozo kolisa déjà eloko moko na kati ya mwasi lelo yango moni basi msusu asana ndako mabala mais azali na sexe moko artificiel. Asana sexe moko oyo ya kopali ya bamindele basuma pour ni temps mobali obimaki musala ya tikali abando mi travailler ye moko. Pourquoi? Parce que mobali hakomate yesko tellement mobali abimaki musala yesaki na soif wana aluki aseresisi akokita monika non asala recours na iloko wana tango sa leloko wana et ezobenda déjà ba influence molili ezobenda déjà l'esprit ya mabe ezobenda l'esprit ya mabe. Au monde que ba mari de nous ba comment visiter mon soin dans la boutou ba comment visiter moi si déjà soit comme le problème il y a ba mari de nuit et comme il difficile pour sentir mobali na o ya abali et comme difficile et va même mobali so ka sana problème ba femme de nuit et comme difficile pour sentir moi si o ya sana siko babiloko wana nyonso wana po eyate il faut te préparer nzoto comme malamu tant nzoto comme malamu na osana pour sa maman na osangana mama. Non sangana mama moi femme de noya esate papa maman sangana papa moi marque de noya esate parce que marque de noya a fonction ya ba penser na biso mais moi mobile mususu ba problème mususu oyi mais maka ba faiblesse esali ba problème ya ba masturbation mobali ye akindaka ko masturber na sala ka bongo sala bongo ya mona ngolo kwa joie et pas nzamba commettre péché et naturellement azo cause maladie ou ko provoquer que lobby a comme un problème moko ya impuissance sexuelle abando tuna euti wapi te parce que yo moko
yo moko phénomène on za masala nzoto ya mwasi eza différent na liboko na yo même si otie savon eza différent na liboko na yo ozo affaiblir ba veine wana ozo affaiblir yango et tant ozo affaiblir yango lobby et on créer impuissance et ça sous la force te et c'est sous la force te bandeko wana nyonso soki ba moni docteur Ahmed ba remède des alliés parce que docteur Ahmed a lobby cabinet na ye komi la restauration cabinet la restauration nazo restaurer nazo restaurer ba santé moto abeli na restaurer azongi normal azongi vraiment normal à continuer vie na ye normal et ça la teka que non il faut ka ba kise yaka ou ba docteur moko bo abimi asali commande pané docteur moko abimi asali commande pané au moins siko ba bloko wana yango siko ezo causer lelo bandeko bakutana na ba docteur ya ba venturier bakutana ba docteur commerçant bakutana ba docteur moko o bazo jouer na bango bazo jouer na bango ba vie moko boyo mona kino muto a dépense maladie moko a dépenser lango mbongo ebele azwa solution te pourquoi akutana ba commerçant ba docteur commerçant bazali et ça que docteur Ahmed ndenga sali boye mutu moko boye asamo influent tantôt asamo muta théâtre allez Nathalie azwa ba kiso yo muta sali langa ye akomi ko sala ngolo kwa ye mutu asala kango oh ye mutu asala te docteur Ahmed mutu asala et mususu pe aye boye aye ko sala pas docteur Ahmed Alexis 2-3 kisi pour anini Alexa kayeka lobby docteur Ahmed ako tala ke batu basana mbachi basana posa docteur Ahmed lokola docteur Ahmed asa ye moko moya sani ndekwa yo yebi déjà musala ke na mbachi mais lokola asa pressé ayebi ka 2-3 kisi allez ye pas bimi docteur siko bato bongo tango kutani na na kana yo sachez bien que ozo solution te parce que pas docteur Ahmed ba kisi ezali ebele donc omoni ke maladie moko ekoko sana 2 ou 3 kisi nango tant muta meli kisi alobi docteur na moni effet moko boy effet wana moni et tant que docteur na yebi ke non asa allergique na kisi il faut pas continuer pour essayer mabe faut na changer kisi na changer kisi pour kisi ekoko na ba anticorps na organisme na ye pour que ndeko soit des solutions mais ce que soit akutande tina mutu oyo commerçant mutu ayebi na ba kisi te c'est à la restauration pe au traité nyokakao oui nyokakao peut être nyokakao pe yango sala ke moi ça bota te oui ba produire sali pona ba produire sali teta nyokakao mais na on des abu yango no isati ya oui awa boye ba produire nango na yina ngote ba symptômes ya nyokakao ils rendent ni parce que na ba téléspectateurs ba tala biso ba so mo pe aider mso ko zala nango ayeba ki za maladie tel pour que permettre à bout ba symptômes ya ba nyokakao moi si akoyoka ngo plus na moment ya ovulation na ye na moment ovulation et ça plus temps oyo nyokaka wasalaka ba mouvement na ye on sentir lokole loko moko ezo tambola ye wana loko ezo linge kita ebima nango lokole linge bima mais ebima te eloko wana ezo bima te on sentir ya zo tambola papa siko na début tant moi si azana na ta ovulation wana boy et comme il ko apparaître lokola moi si o a commis déjà na semi hein et comme déjà le quoi moi c'est comme na semi batu ba otala fama ba omona et comment ça moi ba symptôme wana ba symptôme ça la que non maman zo sentir moi fatigue moi boy et ça lema ayo kapé loko wana ayo ke loko wana na kati itambola donc et ça loko moko boye oyo na même échographie mona nati oh oui nokaka même na échographie mona nati ko ça l'échographie au mona ngote oh donc et ça maladie moko oyo et ça invisible na ba pareil et c'est invisible mais ba symptôme nango ndeta sakino o ça nyokaka to pesi ba kisi nango et que et soigner nango et ça lini esili na médecine ya mundele ba produit ya nyokaka wezati oh et ça na traditionnel et na traditionnel nango pas muto pa yebi musala muto ayebi que non so na pesi kisi oyo ça dini parce que namde ba tende ni loko emona nati moyen de tétango ezate parce que moyen de tétango ezate oui moyen de tétango ezate mais na médecine traditionnelle et ça na ba kisi oyo muto abando akobanda ko piriger mususu azobaka liboso et ça na mususu azomela oui ça la ke ebomi nyokaka wana et ça li ke mama a concevoir na kimia docteur Ahmed vous avez raison de dire que vous avez combiné la restauration parce que il y a plusieurs personnes hein ba ebi influence maladie wana bayebi cause nango nde ezalaka te bayebi symptôme nango ezalaka te mais plupart ya bato ebele ya mosusu eza nango te ke po asali kindumba eza cause ya maladi wana oui
de permettre ete ki abuta mais soki yango azui remède nango nde sala ki abuta abuta akuma pale Abuta. sibi pe moi siko bandeko ya bongo bakutani na mwa badokter ebele hein? Parce que nazolanda nazwaka mpe ta ya olanda baninga na nga badokter nazwaka ta ya kolanda bango esalaka nga mpasi omona dokter moko azoloba nini ke no yaka epa na ngai yaka epa na nga ozwa mabota yaka epa na nga vraiment mabota eza vraiment un coup une flamme oyeba oboti ozwa bana awa nazopesa bana moko alobi oyo ekomi déjà na 9e bana oyo aopesi pa bamama je me demande bana basali pambole uta epa nzambe sikoyo mutu oyo omona mpe boye bamama omoni mwasi ntango déjà afingami trop akomaka na ye mafuma kote nyonso amoni solution oyebisi eke no omoni nguba ya poso soki otuti yango omeli mai nango obota atuta yango omela omoni oyo boye so osali aosala yango donc ntango ayoki déjà kuna baopesa bana déjà na 9e bana aosala nini aokende kuna mozoyeba te mwana oyo aopesa auti na monde nini yango omona bazozwa bana oboti na omwana na ozwi seme okumisi nzambe ozwi mwana akomi lelo malade lobi malade banda mwana na botama hôpital kaka nde bodepensaka hôpital parce que source oyo ozwili mwana wana aza mwana normal te auti epa nzambe aza mwana oyo auti na monde mosusu parce que eza nde docteur wana mutu apesi yo mwana d'accord kinde apesi yo mwana d'accord mais soki docteur aza lokola ngai azosoigne na soigne yo na restaurer nzoto na yo esili ale mokolo mokili yo mutu okelaki mwana mwasi olobaki nini keno mwasi osopasi ma ozala te mwasi mpe oyo akozala stérile ozala te ye wana sikoyo aza bien maladi moko te esali so na nzoto osala nini pesa ye mwana ozwa mwana ozwi mwana oyo mwana wana avandi na yo mwana aza ya dépense te mwana akoli lobi asungi bino loba bokoli bino loba asali nini boye oleki okende pa docteur oyo alobi nini ya boti ya pesaka bana yango omoni lelo ebele bazokende kokutana banganga mais bon moye biso pe fort docteur nani moye biso fort na bakisi okaka ya bokoko oui pesi biso ya mabe pe belé bon problème ezali ndenge nalobi wana ezali ke bato bainfiltre médecine traditionnelle oui ebele eloko esalaka ngai malamu eza nini napesi mbote na badokter nyonso ya moderne oyo babengaka nga e napesi mbote na badokter tradi oyo babengaka nga eza na badokter et surtout émission oyo nautaki kosala autrefois la nazwi bapel ebele ya badokter ya moderne nazwi 3 ou 4 appel ya badokter ya tradi baencouragement wana bafélicitation wana ezosalanga malamu me nakoki komimatisa te namona comme singa leki non nazaka oyo nazali eza grâce ya moke oyo nzambe apesinga donc nzambe apesinga mwa grâce moko ya moke eza mpo na nga te ezali mpo na peuple na ye ayebi ke non nzoto oyo eza enveloppe apamba parce que en réalité dans l'homme c'est l'esprit moto aza esprit azwi âme nzoto wana ezaka enveloppe apamba oyo eza très important eza esprit wana maintenant esprit wana mpo evivre to mpo eaccomplir mission oyo nzambe atindi yango na mokili il faut eza na enveloppe wana kaka oyo eza nzoto e lokola nzambe ayebi ke non enveloppe wana eza faible ebanda obela yango nzambe atali docteur Ahmed azwi mwa grâce wana moke ya guérison azwi apesi docteur Ahmed yeba connaissance ya kasa ya mbuma ya écorce ya nini boye ezwa baremède wana bana nanga oyo bakozala na maladi ntango bakoyepa na osala nini pesa bango basala nini babika pesa bango babika yango te kosala ngai nabanda kosala non naleki bango nga nde nzambe na bango nga nde eya na bango non nakosala eloko wana te parce que eza grâce ya moke nzambe apesi nga papa nzambe akopesa o grâce amoni okomi kosala lolendo nango abotoli yango lelo badokter ebele oyo bazoeshue na batraitement eza te bayebi mosala te bayebi mosala mais à cause ya kozwa place ya nzambe à cause ya kozwa place ya nini boye nzambe asali nini na bino sanalaki so place orgueil emema bato na shit nzambe asali nini akitisi yango tosalaki awa bosa na Congo eza na badokter oyo babimaka basalaka bakombo na mboka oyo bakenda api porté disparu pourquoi parce que bamisalaka banzambe na place ya mokolo mokili boso akosana na bango mpe bato ebele na kati na bango un papa que je respecte beaucoup et na continuer ko respecter ye même si aza na tombeau notre papa Kumukanga
Notre papa Kumukanga, malgré, je ne sais pas comment abandai kosala ba remède na ye, mais azaki papa oyebe musala. Et pas te belé, nanzela ne bazo ba guérison. On a soit yon demandé, muto yon limite, c'est là ba tradi particien nyonso oyo confirmer ça. Oui. Et deuxième personne oyo ngai na kondimaka tina okota mabele esa mama nanga. Mama nangai place azali na au-delà na pesi mbote. Na regretaka ye parce que azaki richesse moko boye o nzamba kwa kozali na tawana te. Donc baka oyo bandaki koya esa baka mususu ye vraiment boye bobendi mama na ndako. Po mama ya bando teteleka na ndako. Bobendi vraiment na ndako mama to boyi to na posa no to boyi okota prison. Parce que médecine avant et ça le quoi il y a les lots il y a les lots et tout ça na documents ou ça na binkanda ministère de la santé yebio ça la bozana bo au traité mutu simbité ndekwa kufi ba yeba zwe ba tiena mo et loba ki ba docteur ko baza mo ba simanda ko baza reconité mais ba o baza ba reconnu baza na association de biso to za association inashko to sali na SNTP na biso donc on ça ba reconnaître ça ba document na yo mais na tawana ba document ça la quitté. Tuandea kobango mona mama mona ngo malade ya muke mais biso to mona ngo munene momona to mama traité muto na biki peut-être que muto banda ko yani ya otombola ye lelo atambo ye moko azongi pa bon donc eloko wana makasi et pesanga yi confiance en médecine traditionnelle. Moi parenthèse muke oui soubansement les années yebisa biso vérité ko chaka nzambe le devante moi il est au moins ça na ngopi wana na se non omoni nga vraiment na lobakango na musala nga salaka 100% ezaka Jésus 100% Jésus donc na cabinet na ngai bato comprendre nga te soki eza na tamusu na vandi boye bu na bandi osambela na osambela na ngai ba patient ba yewana boselanga na sambeli personne molimo santo a osuka na ngai asuki na nga na ndio yamba ba patient na nga papa en dehors ya Jésus na se sunelo mususu te oyo o docteur Ahmed azana mo likasa mo bo azana mo eloko mo bo non en dehors Jésus ani lo to za ni lo na kana ye to kanga mo parenthèse muke awa soki arrivé na mutu mo la mukaka tonga ki akenda kaou ki kaou ni tongo aza malade te aza bonne santé aza bonne forme ça juste ba fatigue ya place a hoteli oui akomela na ye ba stimuler ti o ba teka na bango pour que à travailler à l'aise ba stimuler ça mabe nga vraiment personnellement le col na yebi ba conséquences à stimulant je ne peux pas permettre non comme ça on tout excès nuit bon pour na jour moko là ça va mais ce que comme il y a 2 jours 3 jours comme il y a mabe parce que belé comme et ça tant comme il y a 2 fois et comme déjà belé et comme déjà belé il y a mon kolo moko toko ko ça d'accord na ye mais et ça ba jour nyon sauté mutu fois yeba tant mutu awuti musala asa fatigué mama ocheli papa mai papa salini ya sokoli biloko nini oyo lambela ki papa tant papa lié ba biloko wana force nini pesi papa pour papa tango lié et s'il faut qu'il soit repos tant azui repos il faut zonga normal il faut zonga normal osomona siko kino muta uti musala asa fatigué ayeboye ayokuta mwa soso wana akoti makemba akuti futuana akuti nini wa donc allié bongo ameli mai akiolala wana obomi mutu parce que digestion ya biloko wana ezona temps ebele pour biloko wana se digérer ezona temps ebele et pesi ata implicité na vie sexuelle ya mobile siko yebisa omba mama faut ba yeba ba biloko lokwa ba dongo wana papa omoni tango obala tango libala donc yebisa maman vraiment que non soit lambi moi soso moi nini dongo esalaka donc dongo no meliango ata lokola o meliango otombo sali bo meliango lokwa su o meliango lokwa su wala yangu bate asala yangu bate ya 6 ya 6 ka bongo merci beaucoup docteur télévision numéro de téléphone les amis oui numéro de téléphone ngezali plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138 ezana numéro mususu oyo ya ndeko moko azali na France na komba Kevin oyo tozo travailler na ye ndeko wana soki
batu babengi ye bakisi koko ye pa na ye a kabola na pays. Donc ezali plus 33 793 900 oui, non, komango parce que numéro ya batu pona ko kanga. Non, non, koma numéro wana et kozala na affiché wana numéro ya docteur Ahmed na numéro docteur. Na lobby ndeko Kevin azali distributeur. Azali na ye docteur te po obanda ko poser ba question belé. Poser docteur Ahmed ba question nyonso o sala nango. Docteur Ahmed a lobby te ke atraita ka maladie nyonso ya o isa ya monde. Non. Et ça n'a pas maladie au docteur Ahmed Azana on a connaissance pas produit nango te. Mais au docteur Ahmed Azana on a connaissance pas produit nango na kinda kanango tina suka. Benga ngai posengaka nga na kotalisa yo na koyeba maladie na yo ebandi na tanini ekomi boye nde par là tango osala commande na yo soit otindeli yo moko mais surtout moni ke oza musika na place oyo toko otindela yo fret eza un peu likolo to otindela ngo na France et pas ndeko Kevin soki ndeko Kevin aza déjà na bakoli tokozwa na kobenga ka ndeko Kevin zwa koli boye bengana na mutu boye so nini tindela yango donc ndeko Kevin kaza wana pono wana kin cabinet na biso eza na lemba. Donc bandeko oyo bazolanda obengi docteur Ahmed akotalisa yo nyonso oyo eza pour ça dini projet na yo. À bientôt là bokozwa nouvelle adresse ya cabinet parce que docteur Ahmed a simplement fatigué par rapport que nazo sape ba long trajet au mona ndeko muso azana ngaliema asali AVC asana difficulté otambola bana bazana makokite babanda koyana papa na bango bazo yakana ye donc mona ke comme siko docteur Ahmed il faut qu'il ndaka tingaliema a traiter mutuana asali kiné asali massage papa donc so mona ke eso fatigué nga donc okoma kuna ngaliema bande ko baza cabinet baso benga yo komi non docteur Ahmed asambre yango docteur Ahmed azo luka esika ko esa mom nene. Oui, ko sala ke moi 2 li 3 li ezawana bande konde ti basana problème AVC ya kokate batomboli ba yena to chena mbetu place wana to traiter tonga ko koma bien ali papa talanzila ndaku na yo mama talanzila ndaku na yo donc à bientôt là nouvelle adresse ya cabinet et zo pesama raison oyo nouvelle adresse wana pesama raison za yango wana pona kosunga bandeko omoni ke ba trajet pe na lobaka prince ko sala kango aller retour et ça mabe makasi docteur Ahmed akoko kutana pe na biscuit moko tant que bandeko baza ebele na monde basana na posa nanga. Merci beaucoup docteur Ahmed to sepele vraiment ko yamba na Chebiso télévision na émission savoir plus pour na to bakisamo 1+ na connaissance par rapport au to pesa biso. Merci na bandeko nyonso balanda ki biso bozaki vraiment ebele et musuyi pour landi biso na katikati. Moi résumé en moké to koko sala docteur Ahmed Azad docteur traduit praticien a traité sur base ya ba produit ou ça naturel ba produit na biso moko ou ezala ba nzete na biso ne ya sali ba recherche na ye pour que on puisse biso ba kiss par rapport ya moi so abota raté mobalo asala ke moi si azwa zemuté maladie ou ezotungisa mutu ba nyoka kao ainsi de suite docteur Ahmed azo traité yo mutu landaki biso musu na suka boye le meilleur docteur Ahmed des affichés dans ma poste téléviseur na bino ça le fort yorbinga docteur Ahmed pour que yeba maladie o ya traitera o ya traiteraté op ça yeba cet homme par rapport ya biloko yozo yo ki là yé par là ko examiner yo aibisho ki stel XX pour que aux solution santé est la première de choses na vie humaine so ki santé za bien té o sala mamunyo so et marché avant to intégrer na partie spiritualité il faut plutôt bon ça o eza partie physique Aza docteur, aza peu sous prophète. Docteur Ahmed, c'est pas vraiment koyambayo. Merci. Zambazong, ça vraiment mingi na o pe si sur le rôle de connaissance et ça la paix malaisou kapeti ali boso pété au continent toujours koya lorsque peuple belé baza na posa pour que baza vraiment solution. OK, merci. Merci beaucoup. Toko Minasuka, merci à l'équipe technique à Chebiso télévision, merci à vous Denis Monsolo. Je suis vraiment heureux à ko parce qu'il a moussala malam ouza na Chebiso télévision. Merci à Louange Matembo, merci à Elu Elias, Ezaki présentateur au Abengami na kombo ya Eli Sinandoku. Mutu nyonso ozoki libaku ya kolanda biso. Ezaki émission savoir plus. Numéro ezali ya Robenga ngai olingo lekisa ba produit no pe aro na Chebiso télévision, basa ela yo promotion. Porte ça pour les Chebiso télévision et yami mutu nyonso. Benga biso na ba contact to yamba yo. Prix est vraiment abordable aux ala vraiment satisfait na ba prix na biso chez Chebiso télévision. Merci na bande connaissance balanda ki biso, merci na yo muto sabona. Soki nzamba zongi te to kutana pour que to lobele susu ndambu likolo ndambu na auto lobela kite. Zamba batela bino, bye bye.
Sala, Just et Abolingo pour Naba Orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, le ZAM Kupler, Avenir, Yaba Orphelin.